Mbote bandeko ya solo bongo penza toye lisusu toye kotanga kaka solo bongo penza les saboteurs de l'authenticité ya solo bongo bandeko mbaleleki tosukaki epai wapi totangaki Luc pai wapi tosukaki na molongo ya Luc pai wapi tolobelaki ya solo bongo penza l'église coloniale appelle la parole de Dieu. Ya solo bandeko tosukaki wana na yango esenge na biso totatamana kotanga esika wana esika tosukaki nsima na yango tokokota ya solo bongo penza na kapu na biso ya motoba esika wapi balobeli na biso la stratégie de l'église coloniale, mayele ya mabe ya lingomba ya bapaya. Na yango bandeko yambo te totatamana kotanga esenge na ngai milakisa epa na bino ngai ya solo bongo penza kombo na ngai Zikoti Mayuma Tembo de Mwanda. Mama na ngai azwami solo bongo na etuka ya Bwende, tata na ngai azwami na etuka ya Kindamba, yango wana nga nazali Bwende Kindamba. Bambuta na baya ya losako esika bongo solo bino bozwami omboka bino. Kedika kikbeni bampangi toti tatamana mutanga kanda ditodia les saboteurs de l'authenticité. Ubayiza weza kinkulu kieto. Bampangi kanda o kedika kibeni yandi musilongi ya Kongo ne makandala ne mwanda nsemi wasonika kanda o mono wabeno vano watarisa eno kumbwa mezi Koti Mayuma Tembo de Mwanda. Ngudiame wilu muvela Bwende, sediame wilu muvela Kindamba, idina mono imwe Bwende Kindamba. Bambute bayaya yenge keno mutatu kiamase. Tutana tata manaka ansi tekela tata manantanga tuka tuwa yemira nkunga o bandeko esengela soto yoka moimu oyo simana yango toko tata mana solo bongo penako tanga maito yeli bino lelo na mesa matondo. Mwana Afrika, mwana ikandangame, mpasi. Yangata mizazo. Ekwame ya vilanzina.
Mesa kimpeve yakala kwame ya vilanzila mono mwana ya kongo mono ngena solo bongo pena bandeko na kanisi bomoni penza ke na tiki nzembo oyo ebandeli tina suka na kosenga balandi nyonso balandi ngai ndenge nazotya moyimbo oyo bayeba ete yimbila isambela nkumbu tatu koyemba ezali kosambela mbala misato na yango penza oyo nyonso azali na mikakatano akoki kozwa nzembo oyo atie po ezali losambo mobimba maloba oyo elobami wana nyonso na kati ezali losambo penza ya kokota penza donc nde tolobana Kongo vutukisa mumono kibeni na mikakatano nyonso ozali nango okoki kotia nzembo oyo soki oyebi Kikongo okoyeba maloba eza na kati kasi solo bongo mpena soki oyebi Kikongo te landa kaka moyembo oyo landa maloba eza na kati ezali losambo mpena ya nguya ya makasi koleka yango bomoni na tiki yango ekende nazokolanda yango kaka maleme po bato bayebi Kikongo ekotela bango oyo bayebi Kikongo te ya solo bongo mpena baluka bakongo nzinga na bango balimbolela bango maloba oyo eza na kati po eza maloba ya mutuya makasi ya solo bongo mpena na ebandeli alobi ete ngai mpenza na bunga nzela kasi sikoyo lokola nazongi mpena na nzela Kongo donc nazongi na bokoko bwa ngai esengeli na ngai ete mpenza bakulu na ngai baya kopesa nga makasi boya koyika ngikama donc yakisi bopesa nga nguya bozala kati na ngai po ete nalonga bitumba oyo nsima nango alobi maloba mosusu ezali wana ebele kasi esengeli na bino bokende na bondeli ya Kongo epai wapi esika bino mpenza bokoyekola mozindo ya nzembo ezali koyembama oyo nyonso bundu ya Kongo ayemba ezali na mozindo ya kosakana te oyo babi na monoko bapaya ezali na profondeur très puissant bokende na bondeli ya Kongo ya solo mpena soko oza na Belgique okoya na chaussée de Wavre numéro 78 na 1050 Bruxelles na Pedenam porte de Namur esika biyo okozwa mateya ya nguya mpena tobomba na kati ya bundu ya Kongo esika yapi miso na yo ekofongwama esika yapi bongo na yo ekofongwama esenge na yo kaka eloko tokosenga na yo kaka ofongola motema ozwa mayele po ete oyo nyonso bakoloba na yo ekota onima yango ya solo bongo soki ovandi na mboka France okoki kokende na Rue des Roses Rue des Roses numéro 29 epai wapi kuna na Paris 18e na Porte de la Chapelle esika wapi yo mpenza okozwa mateya ya bwanya ya nguya epai wapi kokutana na bambuta bamba bayaya na biso baza kuna ebele
esika wapi okutana ya nkuka ya mavinga esika wapi yo okutana mbuta ntiri esika wapi yo kozwa malongi mpenza ya bundulu ya Kongo ya bwanya po ete esunga yo esunga mpe bandeko mosusu esunga Afrique mobimba tolongwa na kinkole oyo babengi esclavagisme yango wana solo bombe wana kotanga mokanda oyo sabote de l'authenticité boyeba mpe bozwa mayele boyeba ete nini bango mpenza bayelaka kosala na Afrique baeglise coloniale bongo baposo ya ndenge na ndenge babongola mpo ete bazwa bino na maloba tokotanga yango lelo komeka kolimbola moke mpo ekotela bino mpenza solo bongo bozwa bwanya ya solo mituna bino efungwama servo efungwama bozwa mayele ya tata nzambe ya mpungu oyo atinda mpona bayindo na yango kala mingi te bandeko na ngai esenge na ngai nameka kotanga moke donc ndenge tosukaki na Luc 1 ti totangi na molongo ya moko ti na misato kasi lelo ya solo bongo mpena tozokotatama na kaka kotanga tosilisa chapitre wana donc kapo oyo elekaki nsima tokotatama na kotanga kapo mosusu na esango na bino bandeko bokabola bosabone mpe bopartage makambo oyo tozokotanga awa ya solo bongo ezali malembe tozokoyekola koya na media kotanga mikanda malembe kasi so bozokopartage bozokokabola bozokokomama bosabone massivement na bandi esali tozokenda sanza mibale kasi naza kaka na babone 44 makambo ya bwanya boye kaka 44 abonné qui a rien donc bosabone massivement po ete masolo oyo ekende etambola bayindo baza bwanya na mai tozali kotanga po ete lobiko ya kachopa ekolongwa kaka na nzela oyo ya bokoko bwa biso po partage yango bandeko na ngai bolimbisi nosengi bino milemvo lusonama sabone lusonama bokomama mpenza ya solo bongo mpenza na bimpa bya tembo ya mwanda oyo ezali kaka twa mpuku ngia tukolo yaka oyo tozokobandela kotanga kasi masolo ekoya ya solo na kati ya chaîne oyo ya kosakana te bandeko na ngai oyo eza kaka ebandeli twa mpuku ngia tukolo yaka nazomeka bosabone massivement soki bokomi na 1000 abone wana tia masolo ya solo mpenza oyo yalike ekosepelisa bino makasi mpe bokomona mbongo wana ndenge nini makambo ekoya kaka na kimongo makambo ekoya kaka na chiluba makambo ekoya kaka na kikongo biso toboyi kosalela minoko na bato kirikiri ezali kobungisa bana kachopa tolingi bana mboka na biso bayeba kikongo bayeba chiluba bayeba kivili bayeba kinande bayeba kimongo bayeba kingwandi kisakata oni mosala toyeli yango wana na yango botyanga maboko bandeko mpo ete tokóma na babone ebele mpo ete tolonga bangunia na biso bakotisa biso mozindo matono bandeko. Si un Africain s'est levé aujourd'hui, fait les recherches et rassemble tous les témoignages de la tradition religieuse négo-africaine et écrit les témoignages dans un livre, acceptera-t-il d'appeler cela la parole de Dieu? Soki bongo penda mutu moyindo telemi lelo abandi kosangisa makambo nyonso ba témoignage azali kotuna batu makambo tout ça ya solo bongo penda ye akomi mukanda ye solo bongo penda ondima eza maloba na Nzambe sika pilonga Congo atuni mutuna. Si oui, alors ta place se trouve au Bundu de Congo, car Bundu tradition religieuse négo-africaine, et l'expérimenter dans ses ateliers d'application. Ce qui solo bongo pena yo moni pena ke mo bange wana pena azana nzela na ndenge ya zumi makambo nyonso sangisi pi akomi mukanda neti mukanda oyo tozo otanga yo ndima yeka azali moto na Nzambe soko yo ndimi pena ko moni moto na Nzambe alors balobi ete esika na yo ezali na Bundu ya Congo pukuna penda batsali penda ndaku penda ya koyekola oyo bengaka atelier to tokoki kobengana ki Congo mbongi esika biyo okoki koyekola pe kotia makanisi na yo na esika. Bref, Luc nous a aidé à comprendre que la Bible est un livre comme tout autre. Elle contient des vérités
des faussetés. Ce qui a dit qu'il y a solo penda, ce qui bongo penda, lik azana nzela parce que mukanda oyo wabengi Bible ezali pe na bosolo mais pe na lokuta na yango. Totata na kotanga tokomi na nzela na biso ya tukumi sato na tukumi bale na misato esika wapi bakomi na biso qui est cet homme mutu oyo azali nani tuna mutuna totanga. Viens avec moi mon cher ami, entrons dans cette chambre, regarde au fond de cette pièce, regarde ce vieillard assis à côté du fait sacré, il parle. Il prend un objet semblable à un os et les jette au feu, il parle. Il prend quelques feuilles odorifiantes et les jette au feu, produisant de la fumée qui monte au ciel, il parle. Il met du vin de palme dans une petite calebasse, verse une partie sur la terre et boit le reste. Il parle. Il pose ses deux mains par terre. Il parle. Jour et nuit, il est là à invoquer Dieu pour attirer ses bénédictions sur le royaume du Congo. Sur sa bouche résonnent les noms de Nekongo Kalunga, Nembumba, Tata Nzambi Mpungu, les dieux trinitaires de Benakongo. Qui est cet homme? Solomon Pena, Bangewana, Bengi, Bengi, mon cher ami, Yaka, Muninga Nanga, Yaka, Kota Nandaku Oyo, Kota na Suku Oyo, Negite Ota Olimbola Suku, Suku Lagisi Nini, Suku donc Lagisi, terminal, place Yosoko Lalaki, Lalaki, Tambolaki, Olembi, place Okeno Lalo Chamutu Pro, Makanise Zonga Esika, Benga Ngo, Suku, Esika, Yokomi na Suka, terminal na yondo tolobai ke sukundeke elakisi terminal d'aviation donc toto lumbola mbaleleki donc suku bengie akotsi na suku wana alobi tala kuna na suka kuna na suka ya isika oyo na suku oyo tala bange moko avandi kuna azoloba atie moto esi azoloba donc moni mutu wana azali nani batuni mutuna. Et puis, balobi, azui, a solo bongo bena du vin, du vin de palme dans une petite calebasse. Azui solo bongo bena, masanga yambila, du vin de palme, masanga yambila, na nkalo. Calebasse na kikongo, nkalo. Bomoni mbika, e utaka, place mbika e utaka, wana nini wana nkalo, wana mbika e utaka, so ba, mbika e koli, elo kongo e koli, bazwaka, ba fongoli, ba tokotoni, babimisi bambika soki eloko wana ekauki babimisi bambika nyonso alors bambika nani ntango etikalaka bazwi mai bakomi kobomba na kati eloko wana ekomisa mai mpio po ete omela yango osepela ndenge nga nalingi namela sikoyo ekomi mpio babengaka yango nkalu eloko wana donc oyo balobi awa kalebasi atiaka mpe vin de palme kuna masanga na mbila po ete ezwa pio ntango omelango esepelisa musuni na yo ya nzoto yango babengaka yango nkalu na kikongo donc kalebas na monoko bapaya tuni moto wana azali nani tozotatama na kotanga c'est Mfumu Ntsakune Vunda, les grands prêtres de l'ancien temple de Mbanza Congo, que les missionnaires occidentaux vous ont appris à l'appeler les féticheurs africains Ngangang Kisi. Yaso bon bena mutu wana azali nani ezali Ntsakune Vunda boyebi Ntsakune Vunda azali bena grand prêtre na biso na ancien temple ya Mbanza Congo esika wabi ye penda afutaka mbeka po ete biso tozwa Mbanza Congo donc Ntsakune Vunda prêtre na biso mais mondele aye abi na bino ke non mutu wana azali féticheur mutu o na kikongo bingi Ngangang Kisi mutu yo asalaka bunduki ya mabe pona féticheur donc mutu azana nganga kisi me ya mabe nganga kisi pe o ya malamu ya benga ba nganga buka le guérisseur iko yeba bike féticheur so le kisi to yebite me pona mona bongo to yeba te bengi mutu mabe donc mutu asalaka bunduki toke susu to tanga tatamana ko tanga. Viens mon cher ami, entrons maintenant dans cet ancien temple de Jérusalem. Regarde ce vieillard assis à côté du feu. Tantôt il est debout, tantôt il est assis à côté du feu, mais il parle. Il prend un mouton et il le tue. Mais la viande au feu, il parle.
Il prend l'encens et le jette au feu, produisant de la fumée pleine d'odeur. Il parle. Il prend du vin rouge, verse une partie à côté et boit le reste. Il parle. Il s'incline et baisse le sol. Il parle. Il demande à Dieu la bénédiction du royaume d'Israël. Sur sa bouche le nom de Yahvé, le Dieu de la tribu d'Israël. Dans son ministère sacré, le grand prêtre de Mbanza Congo utilise la parole, le feu, le vin, les palmes et 9 noix de cola, ma case voix, noix de cola, ma case na Kikongo, ma case voix, donc 9. Voix na Kikongo, 9. Le grand prêtre de Jérusalem utilise la parole, le feu, le vin rouge et le pain. Tiens. C'était donc des féticheurs aussi, ces prêtres israéliens qui allaient préparer des camoudelés dans les temples de Jérusalem. D'accord? Non, au moni aba bien susu, hein? Tout le monde a bien muninga na itokota ba koti na temple, ya Jérusalem, ba ke mona tata moka mubange, mutu moka vandi kuna na pembe na moto, azoloba tam susu telemi, tam susu vandi, loba azui meme, azui meme ache na moto, akati tout ça, abomi ache ndambu na moto, azoloba, il parle, il prend l'encens, azui, encens, aboaki na moto, tout ça, azoloba, azosenga, azosolo na ba ancêtre na Israël, azosenga bango bénédiction, azosenga bango bénédiction. Donc tata mubange ya kachopa ya Afrique na ba juif bazosala ndenge moko. Donc yango tolobi c'est que les alaki siko prêtre israélien, donc nenga kino abalunga Congo beti biso mwa imur na biso wa ya osakana te, beti biso mwa eloko, donc tata na kino tumba kamundele na yekuna na temple de Jérusalem. Vous êtes d'accord? Ce qui est oya biso Afrique ça qui fétiche. Ce qui est pays à Israël, ça peut féticher. Pour bango bale ba sala ba tradition. Bande ko ngai lobi azala esika moko boye. Na kutena ba ya mo mi bale, balati ba suki na bango ba mèche tout ça. Masaona bango ekoti bazo bana biso to longola ba mèche. Boye na boye, voilà. Soko kati suki na yo, koki ko bwa kango esika nyonso tuté. Ato suki na yo, ngana bina bango te suki eza quand même nzoto na yo. Soko kati yango, okoki quand même kobwaka ngo n'importe quoi, kobwaka ngo na balabala te, okoki kobwaka ngo boye te, tout ça. Wana mosala lobi bongo biso bango bazwaka baindien bazwaka basuki bakati baki kopesa ngo comme sacrifice na ba place mo boye mpona babola tout ça bazangi suki balata. Ngai me wana eza tradition na bango biso na culture na biso bukongo na biso elobeli biso bongo te. Non mais il faut évoluer. Nga ce qu'on a tali bongo na lobi en quoi que mutu akati suki na ye aboyi kobwaka ngo na balabala, abwaki ngo na esika moko boye eza na ndako na ye to akundi ngo na lupango na ye, yo lobaki mutu wana akoki koévoluer te. À quoi cela empêche-t-il cette personne d'évoluer? Donc ozomona ndenge ba réduire bato batango bazape mayele soko yoki awa il dégage quelque chose, trouver na baleleki l'intelligence acquise, lo va acquérir ngo quelque part mais bande de l'école et tout ça. Mais à quoi bon mutu akati suki na ye alobi ke ngai suki na nga na obwaka ngo na balabala te parce que azomona ngo eza sacré mpo na ye suki na ye, mutu n'importe qui taki koniata yango akundi yango na lupango na ye. À quoi que mutu wana koki koévoluer te? Est-ce que bato soi-disant entre guillemets ba évoluer? Est-ce que boire la tradition non? C'est une tradition, c'est tout. Ça c'est yango ne te sali identité na biso. Yango ne te sali biso tozala oyo toza bato mwindo. To boire ka suki n'importe où te. To boire ka linu te. Donc na balabala te esika nyonso tout te. Yango esali ke tozala ndengwana. Oloba nanga ke nya usoba sumbi esenge na nya ute abwa akunda nyei na ye. Te nya usoki asumbi alingaka te kosumba na miso bato asalaka pe so asumbi akundi na ye po mutu amona te. Eli koloba ke eza tradition na ye. À quoi bon ekoki kosenga te mutu aévoluer? Bolimisi bandeko boto moko ezopesa wa ya kosakana te senge na biso ntango ka ntango topangusaka motoki. Mutu wana koki koévoluer te po asali acte wana ça n'a rien à voir. Tala ndenge kinkole kia kotisa Kongo. Tala ndenge bakotisa biso na bombo.
Toto nzambe. Ya solo bongo na bandeko to suki na kapu na biso ya mitano na mokanda na biso ya tuku mine na mine. Sikoyo tozoli kokota bongo na mokanda na biso ya tuku mitano na mitano na kapu na biso ya libwa. Esika wapi tokotanga ya solo bongo penda la stratégie de l'église coloniale. Mayele penda oyo wa ya mabe oyo bonzambe bapaya eyaki solo bongo penda kokotisa na mboka na biso. Totanga na mulongo ya liboso. Sika bakomi, ce sont de Dieu. Dans l'intention d'amener les Rego africains désintéressés du Dieu de leurs ancêtres, est ainsi à les convertir au christianisme colonial. Les missionnaires de l'Occident se sont mis à diriger les dieux africains et à les qualifier de fétiches. Ainsi, dans son dictionnaire kikongo-français, qui contient quand même beaucoup de fautes, les missionnaires suédois Karl Lamann de la SMF écrit 1. Congo, c'est le nom d'un fétiche très puissant. 2. Mpungu, c'est un fétiche puissant. 3. Mbumba, c'est un fétiche puissant. Oh là là. Ici, quand on a mayele penda ya mabe oyo bamindele bayaka nango penda balobi na biso ke donc longia Congo awa ndenge azoko démythifier penda makambo oyo ndenge penda azoko bikola bango esika penda wapi alataki poso ya matani na ludi peve wana matani na ludi koteleki kati na ye po ete abimisa ba polele lokuta oyo bayeleki biso ye akomeli biso ete ya solo tala penda ndenge nini mindele bayaka penda ya solo bongo penda kobongola biso kolongola biso na bokoko wa biso pe kokotisa biso na bonzambe na bango ya bapaya kokomisa biso pena solo bongo pena bakristo ya makasi ya solo bongo pena musango oyo ya suédois missionnaire wana oyo ya suédois ye Karl Lamann ye pena ya SMF ye pena alobaki ke o Congo ezali kombo moko ya kisi mpungu elakisi kombo moko ya kisi moko makasi mbumba pe elakisi kisi moko ya makasi ozomona ke moto oyo ayebi pena kosaki na bato mosusu basalisaki ye mpona kobongola dictionnaire wana pena ya kikongo na français tata nzambe. Là où Karl Lamann dit fétiche, mettez Dieu, car en effet, les Nzila Congo enseignent que Dieu a plusieurs attributs, dont les trois principaux sont l'endo, le pouvoir, Zola, l'amour, et Ngangu, l'intelligence. Et si Kapena Biso, Karl Lamann a tchaki pena solo bon pena fétiche, et Seigneur Biso Bandego, Totia Nzambe, a Congo Mongali, Nzambe wa Mungu, Mvidi Mukulu, et Seigneur Biso pena Totia, et si Kawana Totia pena a Congo, si Congo. Bon, tu continues. Lorsque Dieu se manifeste en tant qu'intelligence créatrice, il se nomme Nzambia Mbumba, Dieu créateur. Ainsi disait Fumunsa Kunevunda, Nembumba Wawumba Zuluyen Toto. Yasolo pena ici kawa vivongo balobi pena ke soki pena Nzambe pena alingi solo bongo pena a mekola mayele ya ko sala biloko esika na babenga kaye pena Nzambia Mbumba, donc Dieu le créateur, Nzambe Mokeli. Ainsi, Sakunevunda, donc, image na biso na Sakunevunda, ici kawa pia lobaye pena ke Mbumba wa Wumba Zulu Yentoto. Donc Dieu créateur, yemtu a Wumba Zulu Yentoto. Zulu elakisi likolo, Toto elakisi mabele. Ye pena nde muta se manifesta po ete likolo na mabele esalema. Donc wana babengi ne Mbumba. Wawumba Zulu Yentoto. Donc yemtu a se manifesta pour être likolo salama, univers pour être ma belepe et salema. Lorsqu'il se manifeste en tant qu'amour et sagesse qui garde et protège l'univers créé, Dieu se nomme Nekongo Kalunga. Ce qui a solo penate Nzambe penza na ezalene ya bolingo a se manifester a la di penda pour sona. Et si kawapi to benga kaye ne Congo Kalunga auto baloni en français, Dieu omniprésent. Par son amour qui remplit tout l'univers, ce Dieu est partout. Il est dans tout et au-dessus de tout. Il est la lumière qui lui est au cœur de toutes choses. Ainsi disait Fumunsa Kunevunda, ne Congo Kalunga walungi la mubabo yebia bio.
esika wapi na soki ne Congo kalunga alati poso na ye penda ya bolingo tuti koloba esika na penda ye akokisaka na miso pe na manso esika wapi maji na biso ntsako ne vunda ye penda bengaki ye ne Congo kalunga walungila mu babo ye bia bio donc wakokani na manso na miso pe na manso. Lorsque Dieu manifeste en tant que pouvoir qui gouverne l'univers, il se nomme Tata Nzambe Mpungu. Dieu le Père Tout-Puissant, ainsi Carlaman devrait écrire. Ya solo bon pena soki ye alati lo poso ya kukamba bato. Donc ya mayala. So ya mayala isika wa biye pena abongo na pena Tata Nzambe amibenga mi pena lo poso wana ya Tata Nzambe ya Mpungu. Dieu le Père Tout-Puissant. Isika na isengela pena Carlaman akoma ete ne Congo kalunga Dieu omniprésent, ne Mbumba Dieu omniscient, ne Mpungu Dieu omnipotent. Tanisi ji makambunyoso poto limbola ki amoni boso. Tous les trois sont un, car ils ne sont que les trois premiers attributs d'un même Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. L'aigle est le symbole de Mpungu, qui est Dieu en tant que pouvoir dans l'univers. Ya solo pena bango balati poso wana misatu esika wapi tomona Nzambe ya bolingo, Nzambe ya mayele pe Nzambe ya nguya ndenge na kotanga abwe. Avec le temps, n'importe quel instrument qui servait à procurer à l'homme quelque pouvoir que ce soit a fini par être surnommé de Mpungu, car par le peuple, il y a solo bongo pena, moto nyonso oya simba ki solo bongo penda, et loko, donc instrument na ki konto benga on loiseau, oya zayi ko salela, po ote azwa makasi, nguya, po ezala, nengeni, les souki penda solo bongo penda, batu bazayi ko bongo la ye, ko latisa ye kombo, ya, ne Mpungu, parce que Mpungu ya leki kaka puissance. Moni, lelo, souki wana, toyoka mwa moke mwa loyembo mosusu nsima nango tokotatamana kotanga mbala koya nsima oyo tobombelaki bino solo bongo mpenza na mokolo mwa lelo. Tolanda moke nzembo. Intona kendombi nati bavana nuza zuwa mosi bakabana kwa uafenika